Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut, bonjour la grande famille des mamans BBC. Bonjour Nabino, bonsoir. Et si que les hommes et les bino partout dans le monde. J'espère que non, bandeko vous a bien, bisopé par la grâce. Nalobara toujours que non, grâce à Nzambe na bisonde ya motuya. Et voilà, tous allez déjà dimanche. Pourquoi pas, tous on ça m'a tourné pas inaye. Pourquoi pas tout le merci parce que tout ça spécialité na bandeko ou peut-être batiki biso bakutani na ba situation ya ndenge mais biso tous encore parmi les vivants tous se compter parmi ces vivants lelo alors tous on si matondi et pas inaye bon dimanche na bino tikete nzambe nanga pambola bino voilà la grande famille beaucoup tanan tout solo là parce que makamboueza je dis merci na bandeko nyonso o balandaka nga mama BBC merci na bino nyonso mais eloko moko na lingi na loba je crois bomoni titre nanga bomoni pe photo ya miniature nanga nazwi ba appel nazwi ba message ya likambo na moni balobi ke non tata mwasi alobi makambu ya nani ya Omari ndenge ba yokanaka isusu na mama te Sarah to la pe nanga munaye il paraîtrait yepé à lobby vraiment lobby zaki samedi bon mon que non a travaillé qu'à 2 éléments normalement na poko fallait na kota na live na kota quitter n'ingé c'était prévu parce que j'étais un peu trop busy et voilà na singi bolim bis na bande konyo so bazelaki je crois les si tout va bien na okiko ko sala live alors bandeko ce qui naye na lingi na faire comprendre bino eloko moko nazwi bandeko mususu ba condamné mama BBC oyebaka ba makambo mususu mais oyaka mingi koloba na ba parabole obombaka et tout biso to sengi peut-être que non s'il y a un problème na côté maman na biso na ba comédien mususu il faut bo signaler ka biso avant parce que botala ta na ngambo ya sila soki déjà mabe za ba yaka déjà ko attaquer ba artiste wana oui bandeko vous avez raison bon comprendre ce qu'on a maman BBC oyo balobi ke non Omari bayoka na resuna maman na biso te voilà et tournaka lisusu te ngai nakoki koya mbala moko te na lobi naza na matière ne naza boye nakoki pe koya koloba te ke non Omari ndenge aza wana na précipité te bela aza lokola sila te ya ke non soki aza déjà na problème moko na artiste communicateur na nyonso bazui makambo mbala moko ébardé sur les réseaux sociaux. Bella elle n'est pas de la manière, elle n'est pas de la sorte. Bella elle garde ça pour elle. Ce qui est kobima sur les réseaux sociaux et bimi sur les réseaux sociaux. Mais nangamba Bella akoki koya ko annoncer en côté. Parce que ayebi moment ayebi façon zo vivre na bande kunaye. Mais problème est ça que non et là les la kamingi Bella vu que non Bella aza mutumoko elle est donc non que le que non donc aza mutumoko aza na caractère na ye moko netinga mama BBC nazo sala nini na félicita kaye na caractère na ye il y a beaucoup de gens oh Bella loba boye attends mu Congo aloba kate Bella boye Bella elle doit se prononcer Bella doit parler Bella il faut à réagir dans makambo ezoleka et tout bandeko toboite les autres sociaux qui ne mutema mabe mingi mais Bella bitumba na ye akoki ko fongola ngo porte te ou encore ceux qui bato mususu ba fongoli porte yepe a yepenza a fongola ngo grandement ngana lingaka kolendisa bino mingi pe pour na protection ya Bella elle est combattue physiquement en même temps elle est combattue spirituellement. Alors na mutu aza souple na pona bomo inaye parce que celui to lobi na se prononcer bien na loba bien bazo lukande mutu ya Bella balukaka nde mutu ya Bella
sikoyo bela ndenge aza wana akoki kobanda kokota na babétise nyonso tout akoki kokota na bêtise te. Nga mama BBC bandeko nalobaka bien que non nga sur les réseaux sociaux na ya pona koteka milimo na ya pona koteka molimo na nga te. Non. Non ça musala na nga na ndenge esengeli. Na ye pona ko détruire batute, na ya pona ko détruire batute, na ya pona ko finga batute, na ya pona nalobaki que non na ko soutenir Bella dans le bon sens. Koya nanga sur les réseaux sociaux, ceux qui n'ont pas famille libota na soutenir à belle vie, na ya wana na banda ko finga batu, je peux pas le faire. Alors, toza awa sur les réseaux sociaux, mutu na mutu ayebi ndenge fonctionnaka. Mais moko, ce qui est leki na tout akapé ba bordir. Mais na mayele belé. Na zui batu bazo condamné nga mama bébé, c'est pourquoi yo bomba makambo oyebaka. Ezaka makambo ye ko lobby makambo après 2 mois 3 mois makambo ye ebimi libanda. Oui, na batela ka belle vie. Na ba collègue na ye. Ceux qui bolandi ba émission nanga na lobaka chaque fois na lobby que non, bandeko na ba comédien nyonso o ba tournaka pas belle vie. Na koki jamais koya ko atana za na ba matière na bango na koki jamais koya ko loba tant que bazo jouer et pas belle vie baza en bonne collaboration na belle vie. Il faut na protéger bango. La preuve aneke nazaki na matière à comédien moko na répéter kango chaque jour awa. Na banai ko sala ngo nazaki na matière tout tisiko na zora matière. Mais na arrêta pona nini à se plaigner ya koloba ke non mama BBC aza famille libota comment est-ce que azo détruire nga boy pona bango mona ke non belle vie automatiquement ndabi apesinga nani matière. Or belle vie n'a pas 7 ans. Belle vie ninga zana ayebi degré ayebi niveau ya bitumba zanango ayebi ke non ngane bazo lukanga boy ezate ke non ba lukanga ba longola ngata na kiti wana o bazo luka ba longolo na kiti ba lukande mutu na ye. Alors elle doit se protéger na ba façon nyonso. Mama top awa. Kuna kendaki kuna ba pesa kiembongo ake ko lamba bilamba lamba kuna ake ko lamba lamba kuna matière sur les réseaux sociaux. Elle avait oublié que quelque part à salaki mabe place à kendaki. Est-ce que bino boki ko imaginer que mama top abeta ki asilika ki te peut-être na ndenge peut-être matière ya ki bon façon ou peut-être tata moi ça mema ke likolo eza na batu kaka boyo kaka na zala bato yebi batu batinda kabino belle vie tinda ka mutu te nga mama BBC na zoka ba matière soki na lobi na banda ko te ko ya na ba matière batu na banda ko lobangwa na oloba. Mais naza mutu humanisme et salaka. Mais le kola makamango ndenge ezokende. Peut-être ce qui m'attire ango et yesiko no bando ya kaka na lobby. Na salaki nani 3 jours 4 jours passés awawa. Na yaki koloba, je crois tonton Mundi ba loba ki ango makambo ba ya ba complot boye ngape na zwa ki matière wana na zwa ki ango kaka na groupe Simba. Il y a plan oyo ba comédien bazo sala pour na belle vie. Je crois que ceux qui bolanda ki nga na loba ki ango ke non baza nani baza ba comédien mingi baza oya ya lemba réunion na ba wa liboso basala ki na ville réunion ya mibale basala ki ango na bandal. Mais na zwa ki batumi balé misatu o balanda ki nga na privé ya famille libota. Il y a quoi bisanga que non maman BBC pourquoi lobi lemba pourquoi au cité bongo pourquoi au koluke la nani belle vie problème na koluke la belle vie problème dingeni belle vie dinga zana déjà zana ba problème na ba collègue na belle vie dinga zawana azat na ba comédien tout je le dis tout aujourd'hui ce matin dans lobango belle vie zana ba collègue te ba comédien na sans exception je le dis tout je le dis tout ba comédien na tout ba na belle vie. Belle vie a tchana mutu n'était non ce sont des baza batumala mpembe ni nobi baza ba collègue bien. Bana nyango bazo trahir belle vie. C'est ça ka batu oyo bazaki na bango ba sentir na de bazo trahir belle vie. Ce que tant bolandi nga na privé, bo publier kuna mama BBC, tika koloba lemba parce que ndenge zawana okoluka belle vie problème na ba comédien ngai soki bolandi mama BBC, ba émission nyonso na salaka. Je protège ma bouche.
na protéger ka belle vie. Bino bokanisi ne na vanya na zoka ba matière te na zoka. Mais na sale la kabingi sagesse. Hein? Parce que ngai na réseaux sociaux na ya pona ko détruire batouté. Mais on en a marre avec les comédiens. On en a marre. Ata ba 3 mois passés awa na bane suko ganga na lobi ke non, bino ba comédien boutique li pembeni ya belle vie. Ceux qui boyebi ke non boza déjà na ba plan na bino, bo mi bimira ka déjà héros. Ba o ba na mama BBC bo komi na nga na ba commentaire. Pourquoi na bane ko lo ba bongo? C'est parce que na za na ba mentir ba comédien, ba touté, ba o détruire belle vie. Bino bokanisi atake nonga na koya kolobango awa ata peut-être nani tata moi siku na kolobango ou encore to super ça rapa kolobango bino bokanisi ke non belle vie moko ndenge za na yebité mais belle vie elle fait très bien avant peut-être ngana yeba déjà belle vie ça yebi ke non à qui elle a affaire. Oye bolo mama BBC nani kotanga nani lemba te tala nengo zotanga lemba et kozala ba nini et kolukela belle vie problème na ba comédien et kolukela belle vie problème na ba comédien baza belle vie problème combien de fois combien de comédiens baza déjà na problème na belle vie o ba lukela belle vie problème belle vie azala bango problème te. Siko lelo bokomi isusu mama BBC ce qui problème eza bo bandaka koloba mbala moko bo to yeba au juste. Au juste. Likambo ya Omari, eza ya solo. Tout le monde a reçu sur Omari na belle vie télévision te. Makambo cessé boyeboy, eze belé ya Omari. Na likambo kutu ya mama étoile, ya li mama étoile o ebima ki boy. Comme ça, Omari azana kati, po na yebisa bino. Mandeko balobi ke no bakobima bakoya koloba ngana lobaka nakoya na flasher na ngai ba o bakoya ba bimisi mutu ba lobby ngasi ko nde na ye na sima na bibandeko na flashaka bino na lobela ka bino boye lokola bandeko mususu kuna ba bimisi siko na zuna nga souffle siko ya kobimisa ngana lingate na zala la première baloba ke no maman na nda bimisa ki je n'aime pas je protège aussi mon nom mais na yaka na flasher déjà na flashe na bibandeko botala boye taka bino bolandanga na privé mama BBC olobaka mais eza na batu o babenganga na privé o na sola la ba on a kati déjà na fongola la bango na bi mouvement eza boye ba o ya nga ya kati tout ça eza pour na protéger belle vie. Si moi maman BBC na se permettra qu'il y a koya koloba ke non na lemba nani ba comédien à lemba réunion à liboso ba sa ki yango na lorsque ngana loba ki ba comédien à lemba il n'est pas dit que non ba comédien à lemba nyonso exception ezangate teta makambu eza ba comédien à lemba Omar ipe azana kati na likambu o bardaki ya mama étoile Omar yazana kati ngana flasher soki sarato la soki nani tata mwasi na Canada akoya kolobela yango baloba ngasi ko na koya na sima na flasher bino na bike no Omar yaza na ebite tango zoki odasa na kolanda ya ko mama BBC bakotanga lemba te tango tonto mundi bazoloba wana bozo kangote na minito nous devons sikoyo olia to bomba ka to banda koloba biso tozolinga ko protéger ba comédien pona koloba ko protéger tant to bomba bango na ba matière otozwaka to tala musala ya belle vie mais là to koki susute na minito toza dans l'obligation ya koloba ke non to yoki likambo pe to lobi belle vie abengaka ba chronique te belle vie apesa ka position te belle vie donc to yebi biso atata nga na bimaka na protéger ka belle vie na mayele nanga na sagesse nanga na humanisme nanga. Peut-être que Babylone comme sous la lobaka, peut-être belle vie pas se peli na ngote, je sais pas trop parce que on n'est pas en communication avec le non belle vie a banga ka ba communicateur a banga ka peut-être le baba tadi ba tonton mundi baba na ne bazawana parce que bango bazaki ki baza ba tout mo ke non baza déjà pembe na belle vie baza ba bureau o nyonso tokoya na matière e kozala kaka ke non belle vie muto atindi bango oh belle vie a banga ka sikoyo tango biso tozo protéger belle vie to boya banini siko to bimane ti ba yuma to bima lokwa ba yuma likambo décor
décor abandaki déjà ba piquen déjà depuis kala avant ta showbiz. Nazo roba kango butu loko moya depuis makambo ebardi. Avant showbiz. Abandaki yango déjà. Mais nga na yeba ki fayena sani. Ifena ya mbala moko na loba iso longtemps que non na yebi mama na ngai, na yebi nani Poutine aza na showbiz, aza na nani na affiche décor aza. Ifena ya koloba. Mais kovanda kimi wana bandeko c'est ça sagesse na protéger musala belle vie. Na bité. Pourquoi muto azoki na babizeti boye showbiz yango na poso to bito attaquer na minicho to bebiseli mama na biso musala. Boyebi bizeti au décor à salaki avant showbiz. Ata ndenge amataki na podium wana. Boyebi bizeti à salaki. Décor à sali répétition mbala moko. Na répétition on tombe obenga eza facilité. Azo binisa bango. Décor wana. Décor à salaki répétition mbala moko. Na mbala moko wana il fallait voir comment est-ce que babana ko benga bekaye. Asali répétition mbala moko atanya so elekaki na podium. Ce que tu as qui matière depuis kala, te protéger belle vie, te protéger dans nos mamans na biso. Mais bota la batu oyo si la zalaka na bango, o ba respecta ka ba comédien te. Ba finga ka ba comédien butu lokola moyi. Butu lokola moyi. Mais voilà aujourd'hui, bazaki pe menya belle vie, ba bimi pas belle vie, ba ke sika oyo, ba finga ka ba comédien. Et sika ba finga ka bango, de siko place o bango bazo kende. Neti ngana michaka na part na mama BBC. Na protéger la belle vie par tous les moyens pour tout zoka matière boui. Matière à Omar inazongo kala. Ata o inda ki a mama étoile, azana kati. Azana kati. Bandeko dans la vie eza conseil na ope sabino. Dans la vie kolinga to za la muto liboso ya likambo moko ebarde kuna o yo ntolobaki te eza la bien te. Po ebi plan diable te. O ebi plan diable te azo lukanani. Pour ceux qui n'ont zaki lokola peut-être nani lokola mida oyo likamumuka sa ye na lokuta aye à lobby sur les réseaux sociaux. Je pense que non bolinga pe ko bolinganga te sur les réseaux sociaux. Parce que eloko moko te zo zanga ngai na banda ko fonctionner lokola mida. Eloko moko zo zanga ngate. Mais je fonctionne dans autres travailler tout en sachant que naza na image à belle vie, je dois protéger belle vie, degré de force na ba manière nyonso. Attaque nos réalités à YouTube et ça que nos matières et y a qu'à bombarder biloko comme ça aux visibilité. Non, nanza melikola au CP la nangate. Yango zo mona bambongo ya bato bambongo bato belé bazozwa awawa. Ya enjoy mbongo wana. Mais souka nango yebité. Parce que tout se paye ici-bas. Je fonctionne avec ma tête sur les réseaux sociaux. Mais là, siko awawa, on n'a plus le choix. Pour mutu soki basi ba bomi. Akobanga ko polate. Akobanga ko polate. Lelo bokomi mama BBC yo zoka ba matière oyaka ka koloba na ba parabole lobaka kaka parce que na minute to lembi yo katanda ni tata moi ça lobi kuna makambo ya Omari yo ka pena na lobi matière à Omari eza mama BBC. Mais là je vous informe aussi ndapena za na matière à Omari ça fait taba 4 mois 5 mois na loba te na protéger na bomba po nini po na belle vie. Mais to moni que notre zobima ba mbendre biso ba communicateur abela to bima ba zoba. Parce que place au ba finga ka ba comédien na biloko nzoto na ba famille na bango ba publia ka batu. Nde place au ba comédien pe ba osala nini ba zozo temps ya keno ba kende kokota kuna ba kende kuna. Siko to mona makambo ngo komi bizarre. Combien de fois nga maman BBC depuis année passée. Comédien mi pe sa valeur. Comédien imposer respect. Bandeko ezokota koto ebimi koto yo. Ezokota koto ebimi koto yo. Tobeleli mais botala. Décor ye wana. Ye pas comme ko bina banzembo asila. Ce qu'on a zo ibate to travailler ndenge nini. To fonctionner ndenge nini. To zela tata moi si aya na matière.
Mais moi, je vous dis que non, naza na matière. Na lingite que non, maman bébé c'est mutu alobaki kuna. Mais na ndenge likambo yango ezokendele. Tokozali susu na choix te ya likambo yeto etolobi. Tobi ma bizengi, tobi ma bazoba parce que tozo protéger ba comédien, vu que non, baza ba collègue à mère. Ce qu'on a ngamba ba comédien bazo mona ngo on dit que non biso toza faible. Vu que non ba mususu to utiliser mutu et comme aneti faiblesse pe na ngambo ya belle vie, na ngambo na biso, ba bi que non bango ba finga kate, ba protéger biso po toza pemeni ya mama biso, po mama et mama bango soki ka ke yindi to kotika mama bango akoza susu na mutu ko jouer na été. Yango na tozo senga la belle vie asa nini a former batu na ye. Soki ba kokende ba kende. Soki ba kokende ba kende. Et comme la biso faiblesse pour te protéger bango. Bo sali buzoba na yo tant que comédien sali buzoba na yo lorsque communicateur communicatrice ya belle vie a koloba. Belle vie a tindi. Belle vie a tindi. Et comme on dirait faiblesse, moko bobo sa ba buzo bana bino, mais après et indi sur les réseaux sociaux, bino ba comédien bobi misaka kombo a belle vie. Ndé loko peto se pela langote et comme une faiblesse moko boy. Neti na minute on n'a pas le choix. Il y a matière et yé to bomba sous ba comédien. Soki bozo yeba lisusu bandeko. Na mama bébé c'est na yaka na lobi. Mingi na lobaka na ngana ki mukolo, na lobaka na parabole. Ba comédien bo imposer respect. Ba comédien bo imposer respect. Na banako lobango poani. Ba to mayi lemi ba koyeba. Ba comédien bo tika hypocrisie. Bino ba comédien o boza pembeni ya belle vie. Na miniti oyo. Na ba bêtise o nyonso tozo mona. Ezaki na moment je crois ezaki ya papa Alain. Papa Alain, après papa Alain to moni o azana mande fausalité o nani oyo so kimbimbi, après kimbimbi na banani susu. Nani susu. Babima ki a ebardaki awa. Mais lorsque nga maman bébé c'est na ye na lobi keno, bino bato botikali. Bino ba comédien, bino ba entourage à belle vie, oyebi et surtout na problème na oye attaché de respect. To lobaki yango. Na lobaki yango na lobi keno, vous n'êtes pas vrai pembeni ya belle vie. Bino ba tona botikali boyebi keno bozana ba bombe de retardé, bombi bimi na kala place comme ça, to pema. Na lobaki yango poani parce que ma matière eza. Torokite toye mbala moko to bandi Omari tata moi sazane na ba courage wana akoya koloba. Mais on a confirmé bino. Omar baza en relation bien soutenue na maman biso. On a moni bande ko parce que maman bébé c'est eza solo. Ba maliganso ba plan nyonso Omar azana kati. Makambo mama étoile elekaki awa. Omar azana kati. Hypocrite munene ndenge bomuna na tata mulayi wana bolimbisaka na kena ngo bomuna. Parce que bino batu ope boye susu pemene mama bébé c'est tika kotanga banani tika kotanga ba courage na lingi yangote. Et en plus je suis pas votre naza muninga na binote. Demera sakana ki sakani na bino awa demera sakana ki na bino awa. Ba obenga bino boya famille bota bo kende lokwa bangulu bo kenda jouer na bino pendant combien de mois. Demera longwa pemene na belle vie depuis ce qui septembre. Ngana yeba ngo. Soki nazaki muto ya tekaka makamu muto ya kana lokoso ya mbongo sur les réseaux sociaux mais na ya na lobango pe na kenango likolo mais non et aboko bo pesa rapé bato mususu ndani respect attaché les presse à Sakane na bino depuis septembre ti mois passé à signer boye ko yeba keno za pemeni na mama bisote ne bo bana ko kende ngulu kuna bozo kena ba commenter bozo kene ko bondela ka wana. Est-ce que na minute au biso tozo sous na temps yako bomba ba comédien ici longtemps que notre yebi complot na bango. Nga maman bébé c'est combien de fois na lobby en parabole après 1 mois 2 mois makambo ebimi bola ninga maman bébé c'est olobaka. Mais aujourd'hui nous avons 2-3 personnes bazo audace à kolobaka non maman bébé c'est pourquoi lobby lemba tala boye et ko créer les belles vies problème. Belle vie elle a déjà des problèmes.
Et laissez-moi vous informer que non, Belleville a un collègue à mon côté, un comédien. Bango nyo sonné bazana bazaba léopard. Tolo bango sikoyo. Mais bébé fait quoi bébé mais on met la Belleville problème là, on a même la Belleville problème combien de fois? Combien va même la Belleville problème là? Et ça, quand tu as assez, on a tchaka na se no zwa courage à quoi comme ça la maman be fiofio. Mbala suka. Moi, je fonctionne avec ma tête, elle a protégé la Belleville à un niveau pas comme possible. Ce qu'ils ont communicatrice a protégé la Belleville, n'a remis bête à tolo. Pour j'ai des matières dans liboko na maboko na ngaya. Awe bimi ya Omari kuna. So no bina pana longo. So ba lobi ya makama Omari ya. So no bina bimi sana loba awa. Na ko beti sana ba comédien ngo mitu. Ba comédien o Omari ya kenda ka penza ko landa zo kende ko landa moko oyo ba solo la kana sila te. Azo tinda ka ba comédien mususu ba solo la na sila. Na comédien mususu asali sila mabete mais Omar yazo kende ko yebise yako senga bel yako senga sila pardon. Omar ipaza mutu ana oyo azobenda ka ba comédien te. Siko maka mwa boito banaka ko vanda kimia parce qu'on en a marre. On a tokoki susu ko bomba te. Tokoki susu ko bomba te. Toko bomba isuni. Après bo bima bo ko luke la belle vie problème tango lobi lemba ba comédien à lemba. Yo yeba toi tu t'attendais à un jour que notre décor a oki ko sala maman la biso eloko. Famille Libota. Pour être bref Nadikambu oyo, laissez-moi vous dire à haute voix. Belleville n'a pas de collègues. Belleville a na batouté. Auto bengi ba comédien, ba collègue na ye. Yaya ba léopard. Parce que bomoni agitation au décor azanango. Et ça agitation moko bosoko za muto amayele. Tu vas te dire que non, il n'est pas seul. Il est intoxiqué. Il n'est pas seul, il est intoxiqué. Pour Moutou, je crois qu'il va arroser dans le calme. Hein. Vous allez agiter. Hein. Vous allez agiter. Hein. Moi, je trouve que toye ba nesoki tozana ba matière ango to banda ko bimisa soki ba ko beta libaku po Belleville oki jamais ndinga za on a Belleville ayebi ba comédien nyonso na ayebi déjà oya tonga ki tanga lubi na butu oya loba kinga boye oyo boye plan na eza boye Belleville ayebi mais akoki mbala moko te ko sala nini ko benga na ye ou encore ko s'éviter na ye malembe soki moko ko mikendele amikendeli a vivre ki angona na décor. Na uti ko yebisa bino ke no décor a binisa ki mer trop na répétition ya nani ya showbiz. Pour votre information a sali nani répétition malamoko. Belleville oki ko benga na bango te ata biso to yebi matière mais Belleville déjà nenga za na za sans ignorer ayebi. Siko peut-être biso siko na minute toko sunga loko ba comédien bato baza pembeni ya Belleville baza wana ben baza na ba boule baza déjà na ba complot na bango hein biso siko toko sunga bango ba mi bimela bien comme ça batika Belleville. Moi je trouve que non c'est mieux maintenant ceux qui peut-être que non toyebi déjà matière na bango toye koloba comme ça ba s'écarter na Belleville ba bima batika Belleville que toyebi to vandi tozo protéger ba yana ko bomaye botaka likamboyo. Nazwaki 2 personnes, je crois. Moutoumoko, 2 personnes, c'est trop. Je crois Moutoumoko, 2 à 3 personnes. Oh, bah, la ninga yakoba, maman bébé, c'est pourquoi tu as cité les comédiens de Lemba et tout, tu as donné de précision. Oh, vraiment, Eza Keno, bah, tu vas se pointer, wana. Au colu que la Belleville, problème. Belleville, déjà, ça n'a un problème. Yo, évité que nos Belleville, n'a pas comédien, yon soit sur 100%, donc, le bata 10%. 90%, yon soit faux envers Belleville. Pour ton information. Hein? Pour ton information. Ce qui n'a pas été fait, c'est qu'on a mozindo bien. Na likambo eleka ki ya mama top, on a fongola ngo bien. Bon penza na fongola penza likambo mama top bien.
Non. On protège. Mais là, maintenant, tu sais, sous na nanité, tu sais, sous na nanité à Kolobake, non, ce penengeni, tu y habite, et l'eau, quand vous avez une belle vie à ça là-bas, comédien. Naya qui a un aïe qui bino na lobike, non? Et l'eau, quand liboso, ba sengi na ba comédien, nyonso, bo fongo la ba chaîne na bino. Plan na bango, ezaki, no, na lobaki yango, mutu nyonso a fongo la chaîne. Pour ceux qui sont sur la comédie, tu font les chaînes. Tu vas se soutenir, papa, pour te quoi il s'appelle belle vie bien. Vous remarquez que la chaîne, sur la commune, la chaîne. Na o auti ko bala oyo nani oyo papa Alain oyo. Depuis mi da finga été yo na âge no anoza na chaîne été fongo la chaîne na mais auti fongo la chaîne ne lobby. A fongo la chaîne ne lobby pour votre information. Mais a finga ma et pas koni fois ya silat. Mais abima y wana qui pas si la sous. Ce que bino bo linga sous to protéger belle vie to bomba bango sundengeni. Et là quoi liboso signe liboso déjà bon mon bango nyonso tout le monde azo fongo la chaîne. To ko kali sous-souté. Pour votre information, Omar Yazaï sous en bonne relation à maman Abissoté. Oye barda ki ya itwala azana kati soki ta mwasa ko bimisango bino bokanga ka ma bebe sa lobaki et puis ta ngana soki ta mwasa ko bimisa ndesko na ko ya ko relater bino bota les aki boy ou ko na ko ya ko confirmer oyo mama nani ta mwasa ko loba to protéger ka belle vie butu lo kwa moy. Ceux qui il y a 2-3 communicateurs, il y a belle vie. Oh, bah, protéger, je suis là. Mais attendez. Vous avez dit que nous avons tout. Ils ont une mission, ils ont une mission, jusqu'à quand? Il y a pasteur, il y a Bima, quand il y a belle vie, Bima, il y a pardon, je vais t'excuser. Mais on a même qu'à pasteur, on a les colos, awa. Pasteur à Bima, pour avoir aussi un pardon. Attends, na kotanga que non na tala qui chaîne à maman bébé sempo. Asenga pardon te. Mais parfois il faut être sage, juste car que non, makamboeza mais façon kaka ya koloba na yo. Oui. On n'est pas obligé car ya ko finga. Koloba kaka. Na bimi sa passer wana bima aya ko senga pardon. Grâce luzo la linga ke na makamboso pe na bi grâce. So que bimité yo abima ya kosenga pardon. Bon côté. Parfois il faut savoir que ça dans mon salaire dans les bons sens. Pour ceux qui na bima kana fingi grâce grâce à l'inga bima te. Grâce à bima vie de façon à lobé là. Na faire voir réalité parce que ba te belé ba ma bébé c'est façon yo loba ko expliquer ka kitoko. Et pour ça grâce à bima. Combien des artistes oh ba fingi bango ba bimi pe ba zo courage ko bima ya ko s'excuser. Jamais. Parce que na sima ko insulter. Moutoro bima pété parce que so insulta qui. Ah bah oh le quoi yo insulter nga na ke nango siko boui. Or ce que je ka koloba, conscience à monter ko reprocher. C'est ça ma manière de fonctionner. Tant on a équipé na cité Lemba, na mon équipé na Lembi. Nathalie Belleville n'a pas de collègues. Mais, boye bape que non, attanga na koya na matière na pesi position. Belleville ninga zawana, elle est sans ignorer. Aza na kati ya boîte, biso toza li banda, elle est na kati ya boîte, aibi. Sko Belleville atika katan, oye kusoke ko barde akene akei. Mais akolobela ka muta che bouton boete, te. Siko, problème, chose grave eza, batu ya si la nenge ba finga ka ba comédien. Ba comédien ba zo bima pona koloba ke non, na linga ka mida. Mutazo finga oloba olinga ka e. Siko biso neti biso ba mama bébé c'est tant to relater histoire, relater vraiment vérité bien. Tozo sa conscience voir même pe ya artiste. Et comme ka non, bela atindi bango. Bela atindi bango.
N'a pas écouté couper ça exemple ba comédien. Bozalata lokola Pierrot. N'a pas dit que notre Pierrot a parfait à mutu. Chichichi c'est peut-être que vous en avez mais Pierrot a si mais Pierrot penza il a sim na niveau moko boya koloba ke non. Bota la publication o euta ki koleka awa. Ya Bobo Manoka. Oza non na cha photo. Ya publié photo na cheka ka ya Belleville na boy ko ya Sila. A publié photo ya liboso a publié yena Sila bazobina basi bavandi, elle me manque beaucoup et tout. Et comment qui matière ya moquerie et pas ba les abakouk. Ya koloba ba famille libota ba mona ngol problème problème ba sala ki ba émission les abakouk te belé. Na façon bango ba salela ki ezalaki ya ba boakeli neti biso. Na ebité na ngambu na biso soki bato basaki émission ne loko wana. Dema pa na baki na mona loko na oya osalela ngo nani émission te. Bobo ye moko ayebi pourquoi a publié nani a publié photo wana bazana Sila. Et le lendemain nango a publié photo yena Belleville. Alobi ma jumelle. Est-ce que les abakuiti bazonga ki sous pour na koya koloba ke non boyebote batala ki par na bango. Mais na mona ki 1 2 3 4 personnes yangambu ya biso famille libota o basala ki pe émission sur publication ya Bobo. Mais pour na mona ki ngozaki trop affronté ya koloba ke non. Bobo lorsqu'il a commencé à publier une photo de lui avec Sila. C'était quoi les messages? Babandi koloba pas, il vient encore publier Yayena Belleville. Na okaki koya ko vendre lango te pour na mona yengo ke non na bango ba comédien ba osakana na biso ba osakana na ba communicateur à Sila ba osakana na comme ba communicateur ya Belleville. Je me suis dit, il sait pourquoi il a publié. Peut-être alingaki balobela paye azonga na miniature azonga na actualité vu que no banayi koyokana te et tout wana ezaki o nga na réfléchissaki na raisonnaki. Mais je sais que non, Belleville n'a pas de problème avec Bobo. Tant a publié yena Sila na ngamu na bango kuna basali be émission ba famille liboma bako libome komata boy tant amoni eke na ngope mingi trop aya publier na Belleville. Mais quelque part on a mona ki no il aya ki pona ko sakana na ba fan ya Sila ba communicateur peut-être ya ngambu o na ngambu o ou encore alinga ki azonga na actualité yango bomona ki na matisa ki na nani te. Il sait pourquoi le sala ki il a peut-être voulu bouger quelque chose. Siko. Et yebiye pourquoi ça qui publication ana. Nini ezo zanga. Soki ye Bobo asololaka na Sila asololaka na Belleville. Nini ezo zanga. Photo Bobo azangi photo oyo aza ye Belleville mupanzi Sila mupanzi. Ou encore il pouvait aussi azui à mixer photo moko ye azui bela ache mupanzi ache Sila mupanzi akangisi photo wana a publier mes soeurs vous me manquez. Ou encore à lobby que non Sila tu me manque Belleville ma jumelle. Parce que lorsque aloba qui peut tu me manque dans mon équipe ba tout ba corriger qui est non la personne qui va te manquer c'est ta femme. Nini zangaki. C'est-à-dire que non, pas comédien baza pour confusion. Ngana zolo bana osala analyse, dans la critique ou eza logique. Comédien nini oyo alobi aza naître. Na makambo ezoleka ya Sila na Belleville. Bobo ataninga pa a publier wana, a diviser déjà. Comme pour dire que non, il est pour aussi division wana. Pour ceux qui ont mutu moko boye alingi ba ser na bango ba ser na bazala ensemble. Il pouvait peut-être publier photo oyo aza ye azawana Belleville pembeni Belleville mupanzi Sila pe mupanzi a publié yango alobi mes deux sœurs. Peut-être que Dieu vraiment a réconcilié bino.
tomona nani artiste nani oyo asala yango tomona te naosala analyse oyo eza critique soki bomonaki nga ata naboyaki je pouvais aussi venir parce que nga asalela mutu ndenge mpe naya après publication ya ye na Bellevie et après publication ya ye na Bellevie ndenge naya nasalela yango analyse mais namonaki yango c'est trop affronté namoni ondire ayei kosakana na bato bolingo ya parti pris olingi koto non bato mibale na bazoyokana te yo ozosolola na oyo osolo na oyo me oyebi keno bazosolola te oyo aza na katikati aza songi soki oza na motema ya koloba bato wana balingana ozwi foto eza ata koloba keno naza na foto ya keno nga na bango toza na bango nyonso ensemble eza te ya batelefone oyo ya baandroid eza na baapplication ozwi omamiki pa omonte otie ya koloba keno réalité ezoleka na monde na biso mes deux sœurs je vous aime tikete nzambe ata un jour à réconcilier bino na part ya artiste. Vous allez vite comprendre que non, artiste a bien zaté. Bellevie a ba collègue a bien té. Na loba nanga. Eza ba tumso ba bi que non Bellevie ba za peut-être ba ndekona na bobo, mais nga na zo la critique o eza logique. Critique o eza logique. Comédien nini depuis makambo e bandi. Tout le monde a bagécho ba leki de pas ba Vincent, tout le monde ba leki de pas ba nani kuna ba ça ba émission. Ce qui ba tuni bango likambo ya Bellevie na sila ba devia kango. Comédien nini azwa courage na plateau boy. Ya koloba non, vous devez arrêter ça, boza boy, au pesi conseil. Na émission na yo pona ba deux sœurs na yo wana. Encore bi ke non ne na za boy, posa esila nga ta ya théâtre. Ou encore na CG naka, na kutana na si la koto après na kutana na Bellevie na CG naka. Tomona bango te. Tomona bango te ko sale lango. O nga na tala kananga koto na zana nga na bien koto pe na zana bango. Comment est-ce que ce que oza koto na zana bien mais ozo zanga ta courage wana ya ko sangisa batu wana. Comme pour dire que non baza pour séparation wana. Baza pour séparation wana. Peut-être bato maele ne ba comprendre le konga na zuluba. Un bon artiste oza na souci ya que non un jour tout le monde a si la na Bellevie bazonga na bazala bien ba se réconcilier. Et ça artiste oyo na ba plateforme na ye nyonso, publication na ye, so ka lingaka Bellevie lingaka sila. Ba publication na ye ezaka kaya peut-être ya ko sangisa. Oh nani de bobo ça les a déjà à diviser. Bon comprendre ngo ta séparer kaka so continuer na ko séparer bangot. Boza mayeli. A continuer na ko séparer bango. À part peut-être papa nani pasteur de la foi oya sala. Eza na ngambo ya mibali eza na ngambo ya basi. Nani a publié? Ata ya koloba keno bandeko na ngai nzamba sunga. Par contre ba comédien ba koma pe na ba parti pris. Ba comédien ba koma na ba parti pris. Na minute on n'a pas le choix. S'il s'agit de to zuba matière, to eto beleli kaka. Peut-être na ngambo ya Bellevie maintenant à ceux qui a landaka qu'elle nous comprenne hein? Parce qu'elles ont vivre na batu moko o ba oki ko boma ba si ba boma na e bambango ye. Mais moya bengana ezate bazo sekisa ya lokuta. Parce que peut-être biso ba communicateur ne to aider parce qu'on a plus besoin ya Bellevie. Ba kolinga ko za pembeni ya Bellevie it fine. Ba kolinga te tamie ba bima ba kende ke ovani na mutozo sala complot moko boy non. Non. Et si matin, ce que nous besoin d'avoir courage.
Bozo ba courage ya quoi pe koloba. Maman BBC, pourquoi tu as louké la belle vie ba problème? Na louké la belle vie ba problème ba to belle vie ba avandi na bango déjà balinga kaete. Ba to belle vie avandi na bango déjà baluka balinga kaete. Ta moi si ba bordure azo bimisa wana bo kende kolanda ta moi si na privé bo ebisa e. Bo silama boyoki. Bo silama ba courage na ya bana boudin. Bo silama. Moment où tout ça, moment où il faut te protéger sur quoi belle vie. Et le bien ta maman, maman bébé, c'est pourquoi vous avez ceux qui ont eu matière déjà, il y a des comédiens. Bo bimisa bango, bo bimisa keko bombaka. Sto to bimi ba faible, to bima ba yuma. To bima ba yuma. Moi je trouve que non, au lieu de bandako yo kaka déjà que non ba buzoba oh le quoi nani décor a commis agité le quoi nani muchopi ba che mungwa. Beta déjà to yebi matière à mutu. Toye to bombarder. Ce qui a kobima siko le ba communicateur a bela balobi abimi abima eza soni na parce que ce qui est ya solo a kovanda, ce qui est ya solo a kokende. Ce qui est ya solo te, il viendra se justifier. Peut-être à continuer na belle vie. To aider peut-être belle vie na manière wana comme ça belle vie avant kimia. Parce que belle vie a na batouté avant dina bangwana. Asa na batouté pour vous informer. Belle vie a na batouté ndenge za wana. Belle vie a na quand il y a danger maman na danger. Botala ka mbinga ya Omari wana. Botala mula ya Omari. Bande ko poison. Toze la ta moi ya ko bimisa. Soki ta moi sa lobi oyo nga na zanango. Na ko yana webisa bido bomoni makambu ta moi sa lobi wana eza bongo botala boy. Nanga na ko za la première test sur les réseaux sociaux. Ya keno ya kotanga ka ba komba bato boy. Ya Omari na zanango. C'est parce que bolandinga pe na privé maman BBC botinenga bébé miso boyoka kuna balobi ya Omar ikutu Omar ayoka kana mama te ya solo pour votre information ayoka na resuna eza ko yoka na te c'est trop dur parce que belle vie elle n'est pas problématique. Ce sont des comédiens au bazo linga été vie ya écriture vie à musala na vie à level. Alors belle vie a un problème na Omarité. Omar imute mama be jalousie keto ndesa nini et comme c'est à niveau wana. Boso dans la grande famille. Film na biso yangwana esekoti. Film ezota le matin. Tokoti na ba divers. Tokoti na ba distraction ebele. Tokoti na ba distraction ebele. Bolinga te que non loko le pas et pas si la bango nyonso ba bimaka bango nyonso ba fonctionnaka ndenge moko bango nyonso baza na kitunga moko ya ba insulte ya ba biloko nyonso donc façon ba fonctionnaka non na ngambo belle vie il faut différencier ça là. Dites-vous que non na ngambo pe ya belle vie ezaki que non kofinga na non tant bango bazozwa monopole bazozwa privilège bazozwa peut-être Tokyo lo ba que non ba to asila baza likolo na biso pona ba insulte mais mokili elingi bango mi plus. Toto sani, tote kapé mindi mon abiso toko maloko la bango non. Bango 1, ba fonctionnaka, batala ka valeur ya star na bango te, batala ka valeur a musala ya star na bango te. Mais nous là nanga mon abiso, total ka valeur a star, en même temps total ka valeur a musala na ye. Ceux qui belle vie azo résister, c'est parce que ta nanga ba communicateur na ye, batala ka valeur a musala na ye. Ce qui biso ba communicateur à Belleville ozaki lokola ba communicateur à sila mbele Belleville to ebité place lingazala parce que force ya Belleville na minicho eza famille libota yango mona famille libota boki ota filmer o ça bien likamona boyoki ya nani pardon ya Omar tout le monde a rappelé sous Omar na film était il faut que toi koloba boye matake kitaki to garder naye Omar yana sal asepelabi koto ba protéger mais ebimi siko likambo boye so déjà bazaki basi bayoki dangambo ya ba quit que non artiste boya logo pemene na mama bango boye c'est sous-bassement et bardé. Omar il n'est pas vrai, il n'était pas vrai avec notre maman. Omar Ipé a sa commune mute mama be
envers notre maman. Ta moi c'est abima ya koloba. Mais na flashé bino bomoni na lika maman étoile o ebima kia. Soubasma Omar ipazaki na kati. Eza na ba comédien o Omar azoya na ngambu ya Belleville ya kiloba keno usulaka na sila te yaka senga sila pardon asala eloko te asala sila pardon asala sila eloko moko te mais Omar il parvient à koyebisa ye senga sila pardon comme ça obanda koya ko jouer na SB bokanga eloko na FC bino bokanga eloko na FC bino soki nani quoi ça tata moi ça ko bimisango na ya bisa bomoni place na lobaki boye pour il faut te protéger pe na ba comédien oh ya kenek azo luka pour ko yebisa bango ke non bo senga pardon boya boy il faut ko protéger ba toana il faut ko protéger ba comédien wana c'est ça être intelligent mais boye ba famille libota Omar faut tête tokutani ba bon dimanche la grande famille pour ceux qui ont continué à la roya ko fongola poké tous la ta moi c'est abima mais ce qui est vrai ma baiser belé ce qui est vrai Belleville n'a pas de collègues et ça la maman na biso moko abenga kinga ya famille libota cette dame aza maman mukolo ayebisinga lobi abenga pona oyebisanga ndoto moko boye alotaki pona Belleville ngape nazwaki na discernaki ndoto ango eza vrai kolanda na bitumba o Belleville oleka nango. Qu'est-ce qu'elle me dira la dame? Ayebisinga lobi ma BBC aladi na loti na moni Belleville na okata ngoka na shortcut na okena ngo na shortcut pardon eza na ndako moko abi ndako wana eza munene ndako moko kitoko ndre maison blanche ndako moko kitoko je sais pas na bosani mais aoloba ke non parce que ndoto yango ayebisaki nga ezaki mulai makasi abengaki nga jour wana lobi susu aye susu abengi nga mpona koconfirme nga ozomona bitumba Belleville ndenge ezokende eza mpona boyeboye ndako wana eza ndako moko munene eza victoire eza grandeur ya Belleville il faut Belleville azwa akota na kati ya ndako wana quelque chose comme ça bitumba Belleville eza nini eza grandeur ya étoile na ye ata ye Omari banyonso nazosala mpona kokweyisa Belleville soki batikeli penza ye Omari penza place balobi ke non numéro 1 filme nini akokoma po ngai ma BBC na oki oloba ke non filme ya Omari natala ezalaka peut-être o penza nazwa temps natala je peux dire Belleville pe a tourné et pas Omari mais o nga nazoyeba na mutu na nga eza oyo Irsil Pechanga atonaka epa na ye ezalaki film moko kitoko azwa visibilité pona Irsil et bato basengaka deuxième saison je crois après film wana Belleville pa tournaka nazali susu vraiment na idée te parce que aujourd'hui soki bango balobi ke non bazwa place wana ye ba filme akomaka atalaka ba tête oyo ekopesa filme na ye visibilité donc a se rendra compte te na écriture na casting kaka nde atalaka ke non nazwa mutu oyo mpona visibilité oui ça compte aussi eloko wana mais filme pe ifo ebeta alors bitumba Belleville eza ke non il faut ndako wana Belleville avanda na kati ya ndako wana donc wende wana ya Belleville yenda aza wana mutu mosusu aza te tonton Omar bayokanaka te toki oloba te bayokanaka te tonton Omar nde abanda mpe baja mabe toya kofingi te
nga mama BBC na yekolo bango parce que namoni bato batindeli nga ba séquence bobengi nga na confirmer ngo ba tuna nga na privé ba to sola na privé oui Omar il pas lingi la mère na biso boule il pas lingi la belle vie boule. Ce qui vous obé kobima, tokoya kopé c'est sous ba matière. Omar iso ka kolinga akolinga ko réagir mabe parce que to bomba la biso to lo baté et bimi. Ce ka continue ko ina belle vie ça ina na déjà belle vie ba pe sera muto alinga kende. Il est déjà kenda. Pour déjà ça la kati ba plan mabe ba complot ko ça la pour na belle vie. Alors, tous la somme on a eu sous terre le bac non tout protégé. Bon, on la grande famille. Alors, c'est au moins ça. Je vous aime la grande famille. Bon, tous à la scotché branché toujours sur Bellevue Télévision. Puis maintenant, sur total qui troisième épisode lobby. On a vraiment Natala qui a monté dans le lilo parce que il fallait que tout le monde la live na sala quitté vu que nous on a un peu occupé. Na pourquoi? Yangwana famille bota na osenga ka bino to ke otala film to kota na ba distraction yote pourtant bino pe bozuki na kolanda ka kuna boye est-ce que bota la film moli wa kisongi songi za mabe bota na no ba film bolinga te koyeba ke no Omar pe boye bisaka biso no avant bosa ki Congo sa wana bosa ki songi boyeba Boke na Bellevue Télévision boke ta film. To so nga maman BBC na zaki mutu mo boye keno na ye penza lokoso ya lokoso na banda ko détruire bato. Façon na zoka ba matière peut-être bo ta la ta ba film été. Mais je suis là pour la promotion. Et boye ba pikeno famille Libuta Bellevue na entourage na yamba comédien azana collègue té. Bon to lobaka keno baza ba collègue. Mais azana batuti pembeni na ye. Bellevue azana danger, tout continue à retenir kana prière. Zamba pese makasi ya ko former bana oyo. Je vous aime bien, tout l'année prochainement, bon dimanche. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.